Merci beaucoup à tout le monde. Merci Nao Bazolandanga. C'est moi, artiste Kinal Malego, artiste complet, comme dit Franco Nabango Gianni Faye. Merci Nayo Mototo Landanga, Irène Missiatou, Nakati ya Crey. Et merci à Bijou Love, Nakati ya Lyon, Maman Nabana Beleme Kitoko. Merci à Pire Petite Sœur Nanga, Irène Christa, Cri dans l'arme. Et merci à toi Janon Kanou. Merci à toi Maman Godé Flora. Merci à Fabrice Tanzambi na niveau à Toulouse. En tout cas, vous avez toujours branché dans le site Nabiso à Tolo de la vie, il y a Papi Gen. En tout cas, ma solo est le lot quand on est à l'habitude, ma solo est à l'inini. Ma solo est à l'inini que vous avez 14 là, ma solo est à Mokili, mais il y a le lot. Ma solo est à Mokili, mais il y a le lot et le binini. Il y avait un pasteur dans cette église, mais la kin. Nova na ser na emo na kati église bazaka pena très bien. Après ser wana a voyagé na ye liboso aya poto. Tant ser wana comment na poto pe asala makamna pe makampe simba kitoko pasteur pe pardon ser wana pe en tout cas makampe ça pe kitoko pe abala na ye. Tant ser wana pa bala ba boti pe ba na bango tranquille ba vana na couple la bango kitoko na mobile na ye. Après plus tard pasteur pa bundia na kini kuna Ayepe poto. Donc ayepe poto avant ya poto pardon à Bengiser. En tout cas na bonza basunga na kati Afrika mais na sala moi coopération mo ya niveau mikili na zonga na ya poto pour na couvrir kuna. C'est on a vu non, il y a pas de problème pasteur. Ni nous avons soyé aux alavements le bienvenu par pasteur bien promettre parce que na dans la place au communauté. C'est rabi non parce que vous avez passé sur banda kin. Il y a pas de souci. Place au communauté na ngona ko yamba yo titango au sa makamuna yo. Pasteur pas longwe Afrique pe ou a commis na kati ya Paris a Bengiser on a pe a yekozoye na mbane ba petit na ndako ba vandi ba comme pe ko conseiller pasteur en tout cas pasteur ndeni voyage pasteur bino voyage l'équipe bien pasteur patali mbane en tout cas sœur nanga vraiment merci beaucoup vraiment ndenge matin sur na bana hotel na kati ya église na niveau bakini bana ko simba lelo yo comme na ndako liba na yo boti bana na yo na foyer na yo mobile no kitoko en tout cas vraiment esalinga sengo parce que na moni vraiment na lonaki yango na moni vraiment na buki vraiment makamba bien esalami quoi parce que sœur akoma na liba na epe kitoko parce que pas en tout cas merci mingi ndenge za bongo en tout cas tout tika nzambete balbi prier sans cesse il faut te prier aka tout ça la kamo ba séance même na commune pas na bino il y a pas de souci l'éternel landela makambo nga ya mikanda malembe il faut to que na makambo na ba séance ya église et tout ça mbelaka et puis na kati fatulala tout ça kama tamungu ya kusambela fatulala parce que obika mungu na temaka neka ba pasteur baté ya kabiso ande kunanga tout ça toujours branché pas Papi Gen tout le la vie pour makambo kitoko ndezali yao bandi ko nga pasteur pe ba sœur on peut bandimi na mbala en tout cas pasteur et ça vraiment merci beaucoup parce que tu as mis Moussa na Nzambe ndako ya Moussa na Nzambe ya on limite pas moi maka pasteur pas souvent na mo pe bien na ndako parce que comme avant balala a bing ba sœur on a pas bola na noter a ti moi séance d'église premier jour et bandaki na on peut bien a c'est bien dans quatre église ba beti pe louange adoration ba sambele pe vraiment kitoko mais il est qui na deuxième jour pe ba sambele le qui na mais après parce que ce qu'on n'est pas le sambon ya kola azo me mula ito parce que c'est église de ndako le sambon kola ezaka ndeni osambilika nzambe sunga biso na kati ya butu ndenge za boye ya mabe ko melate yo mtu olali na biso la muko pe na biso yo mtu zali ya nyonso ndeka to sambila biso boye biso la bandako soko passer au monde pena memi pena et bandi na mouvement ndenge banda na adoration et côté louange avec louange a comme na mateya a comme na conseil mazo azo bunga kizandako. Et puis il faut balala. Bah c'est pas comme bête dans bako. Ce que comme frère et mobile c'est on a le la salle à Kenya Moussa 3 heures. Ce que comme bête dans bako. On a passé à bandi maté à le 22 heures 6-0 heures. Ce que mon frère on soit qui le mois là lika mo mke li konga so comme kana 2 heures pas sonnerie fois la muka réveil par 2 fois la muka pour qu'il Moussa là. Tant frère on soit qu'il Moussa là kuna azula la musala uzala bien te comme fatigue frère on a dit non le camo vous na zomo na comme beti mabako abengi moi sina na katanda mais na so comprendre était pasteur to boiti ata pasteur moko bien ayi mabondeli mais façon so memela le samu na katanda ko nga vona musala na zo kokate na zo ke na zo lala traka biso ba préparateur de commande au moins zo me chariot bo ba pongi parce que na zo la mukie
tout mais un peu qu'on vend ça y est tout sur ça y est parce que pour tout étant pour la beauté pour un souillé à l'Afrique il y a ce qu'on sait que non n'est le sambo na qui n'est plus que là en plus il y a ça c'est bien non mon a passé na biso tout me meka malembo bika bana passer babanga pe passer lokola nzambe na kasi ya ndako mbali na bino eza pour miti to vendre n'est ma bête bon et koki pe va vendre pe passer passer excusez tout ça ma campo tout photo soit nayo parce que bina frère ningi za buya en tout cas pasteur Simba te moni nous ma prière bonga na musala eza bien nazo ko sala bien te nazo sala blo moi bien te ba buzo na kati musala eko Simba te parce que soko on met un peu ko réduire temps tout ça mais là moi muke pona so rapeta ko là parce que na banda musala 3h du matin on la muka 2h en tout cas passer o eza poto tambola ka boyer parce que parce que frère na ngai zana ko ndima tela muninga se moi c'est ko lobité frère faut tout ça mais sans cesse et pour faut tout ça mais là ko ça mais qui par air tu ko bana ko ça bien so passer à l'inko yokate comme on comme beta mabaku il y avait un jour quand nous avons basala kapeka ka papa passer pe makamikanda pe simbi kitoko et comme pe ko fois ko kayu ba lukile pe kayu passer pa ko so kayu ya tongo et comme ka que non passer pe na ne ka fa bala la ka papa passer bon ça mais de 22h à 0h. Mais le premier jour, on va passer à boulot le premier jour, assemblée est normal, de 22h à 0h. Passer à qui na musala, monika à non musala, à la liberté musala ningani. Deuxième jour, on passer à bengi passer assemblée là, témoin moi comment ça là, abanika muka le sambo muki na kasa ndako abanika de 22h à 23h. So mon passer on va côté na ndako na frère. Mais ndenge ni passer oyo comme kitabo libosé le sambo de 22h à 0h mais ce que tant na t'expliquer abando yo kate mais tant yimo abandi musala et commis de 22h à 23h mon équipe donc musala pe comme beta comme beta masolo kata chambre et c'est non lobby non passer comme kita malem lobby non commis de 22h de 22h au lieu comme na minuit non a comme ce qu'on a 23h qui malé mais lobby non 22h30 lobby non oh non na bono so me ndao pasteur pe comme na akay musala ton yebo mu comme so pe na pe passer à l'aller le kan réveil ninga za ba la mu ka bono faut on appelle na passer ba terminateur na mo na ba epina passer mais qu'est-ce faut ça me ko passer bien tala non ça me loti le mouvement tout na fatigué parce que caillou et bon manga non ça mettait la musala mais passer faut on a bien mais passer mais yo mo ba que non tout ça me la sans cesse au moins si ko que non tant yo mo bandi caillou et bandi ko beta yo bandi ko nanga ya ngoto ba que non pasteur pe aza mutu pasteur aza mutu aza pe na mai na makila pasteur eza fonction tout le monde fonction qui pasteur azongi mutu donc yo mo na pasteur eza conseil pour na bino tant yo bi que non loko yo po ko kangote ko sel sango ba tuka bongote yo mo bande ko zo ba tout temps bande no ça tout teki flixika o mo ozi ba dev o mo no bande na prière pla m sous ba jour mo 20h pla tu minuit ata yo mo pasteur mais tant yo mo ozi boulot o mo no ko kita malem o kiti ba 23h et puis sur 22h ti mo ko mo suplo bi na ensemble na train mo ko mo so comprendre na ensemble ya musala parce que fatigue kayo na mboko oyo kayo ndem tsa makasi donc pasteur bo me camper ko bonsa côté wana boza pe na banzoto lokwa biso tout ça nango donc pasteur ozali mutu surtout le monde qui pasteur na yo ozongi mutu normal ozongi combotel donc ça conseil pour na bino pasteur po mi mona ka banzambe te boza pe batu ta lelo ba frère wana ba ne ko betela mabaku na sœur na ye ba yamba ki na ndako parce que frère na mobile na bano alinga zo musana alinga zo problème na kata musala parce que yo le sambo le kaki makasi yezo ki le musala ba accident na kata musala ça arrive vraiment bien ti alors il a conseil pour na pasteur boy ba un peu comme on appelle le sambo ezali le sambo ya kolala ezali ya pe na dire nango ya kolia pe ça na dire nango le to mona ba pasteur lelo yo ba pesier assemble bloc kolia akomo boka na ba kufa auto tiki pe simo kimbango na maboko na yo auto tiki pe kinga na maboko na mais non le sambo kolia ça que non nzamba bénir biloko oyo apambola mutalambi yango et puis la source ya provenance place mon wuti et suka awana le sambo ya kolia yango te mtoko bono boka moni nzambe tiki kinga na maboko non to ba pe côté wana ngana nga pasteur te bande ko boli misanga na sana kaka frère normal mais quand même to yebi ninge le kaka
Au moins, les lois passer, monsieur, comment même n'a pas de matanga. Au comment on a zui à banu au sam, à moins qu'à le voir comment ça, à compris l'église naïe. Mais non. Tu es bien sûr que Nina le sam matanga zaranini, to bota maka, to bala kalani to kufa. Et ça n'a pas de l'homme ça. Mais au moins on a passé, bah tikile sambe là pour na matanga. Mais yesoka simbi batu. Azo pour ça que tu sais le matanga. Ce n'est pas ça. Tu es bah que non, pasteur. So ba tikile le mo sambe là pour na le hôtel, sambe là pour na le wana. Ko profiter na ngote. Et comment on bête mabaku. Ngana wote ki fête mon boya wa dernièrement. Na comme na fête wana ba pesa ka pasteur sambe la biloko. Mais faut voir na remonter. On se voit na ba kuanga ba chauffeur comme makasi. Ba chauffeur, taka kuanga ba chauffeur na micro. Mais on ba yina on peut ba e boti suppose. Poni lo sambo le kiki mulai, ba musu ba ko musu soso na, ba ko musu soso ba zotafu na musu lembi, ba ko ba mintoni. Ce n'est pas ça. Pasteur, boza batu, surtout le nom du pasteur boza batu. Et ça conseil pour nabino pasteur, boye bandengeni ni pe, boko memela bandimi nabino et puis bino pe bandimbo bandengeni bozo la pasteur, no pasteur azanza mete sur les kamoza, faut reprocher. En tout cas, merci mingi à toi Papi Gen. On va toujours merci mingi parce que yom to ça la po ngai kinal maleko nazala artiste complet. En tout cas, merci nabino bozo na banda. Nabino boza toujours branché na site oyo mon côté 2018 dans site oyo mon côté et zo ba partout. Ngate, non pas seulement publicité mais zo ba partout. Merci à toi Janon Kan. Merci à toi, Jennifer Fakuna Bango. Merci à Nangami Balena Mingi, Jennifer Maleko, héritier Maleko Place Boza, bisous à toi. Merci à Bijou Love, Nakati à Lyon, Maman Nabana et Belé, mais toujours Kitoko. Merci à Irène Misiatou, Nakati à Créy, pour Yonde Moutolanda, pour Yonde Pantara, pour Kinal, n'a publié, Kinal n'a partagé. En tout cas, pour aider mon ambalo Papi Gen parce que mon salaire ça est pour la communauté congolaise pour tous en mailler les conseils et ça bien. Numéro nanga na biki bondo 5000 numéro nanga ko sala wana on panzi. En tout cas, vous bengi pour le conseil bien, vous fingate comme l'habitude n'en a to yo comme conseil. Vous appelez moi lo akoloba o benginga. Pour ne que Papi Gen a aussi le numéro en place. O benginga a qui dans la place tel zaboué. Tout sungana naza parfaité liboso na bino. Naza un simple représentant liboso na bino meza nzambe tchenga mo makambo na loba. Pour makambo na l'église, toujours à ngote, mais faut toujours romper libanda parce que éducation est à la chatu. Si on rate yandaku, aucune église. On rate l'église, aux unis, aux environs, il y a libanda ya batu. Baton de biso, pour nga zanga ninda, qu'on a vu dans ni église, dans zanga mouza libanda. Donc tout partage à moi, mouké, pour nous toujours branché, pour nous obligera à pas Papi Gen. Merci beaucoup. Si ton ya Papi Gen. Toro beravi, eza sita soro penza. Toro beravi, si ton ya pa. Les optiques biso na biso chez Vieux Sims, nyonso ezali. Soki boye na bana, na ba papa, na ba maman, na ba koko, donc ah tout sepelaka. Solution nyonso awa ezali. Nyonso ezali. Donc ça veut dire que ezali nyonso eza. Pas Vieux Sims toko. Gaz na gaz à live. Nous voyons là on doit la ville à Lyon. Chez Bisso na Bisso avec Papi Gen tout le bébé. Donc Papi Gen a aussi Paris pour ça sur la ville à Lyon. Moi toi na exotique à ville à Lyon. Mais bébé dans gaz na la poya ici comme donc c'est que on va bien. Le gaz à présence ça d'abord on a des demandes. Donc il y a au mona Papi Gen dans le gaz na gaz à live. Cada terrain quoi. Et exotique ya vie na biso na biso. O vie na biso ça na mboka lolo. Na mboka soko usimba tout soko le awa tete comme on a dit. C'est moi qui ça fait lumière de Lyon. Alors on a na biso à Kata Lyon. Donc soko le qui awa tete donc ça veut dire o ya na Lyon té. Ben again Blaze Fashion le mot évidemment à la biso na biso yango ne makambo. Ayaka tout le temps to la pour logo yo les bien on est qui na mogo mobima ya Lyon ba ebi biso na biso pe ba oya mogi toko makamtu kitoko lo to ala on besoin lo na biso ya oaki na uta ekin lo ba ngwa yango na zuli yango. Com tanto prazer, tanto orgulho, mais uma vez Gianni Dendel, representante de Lyon. Estamos aqui a compartilhar aqui o facto, o efeito factiático dos factos em si, num espaço tão delicioso, Bisso na Bisso, que está a poder comparecer. Bisso na Bisso, ngai awa,
oyoki ndenge bandeko nyonso balobi biso na biso awa polémique ezalaka te awa toyambaka bato ndenge ya bien donc biloko nyonso ya mboka ezali awa ngambo nautaki naye na bamarchandise donc awa biloko ezangaka te année prochaine 10 ans na biso en tout cas nzambe aza malamu mais secret na biso ezali koyeba mosala kozala sérieux na mosala korespecte bandeko koyeba kosola bien wana ezali secret ya biso na biso ngai wana mingi oloba te nazali kozela bino oya tomema mosala liboso nzambe asunga bino